Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza soko ya Congo tana ba biso de Congo ba MBC Solange na Nikafwa tana biso na studio ba via do Congo ba misi pena maile na bango abi Edino image the king ya media congolaise ba via biso nzuli bazawa pour découvrir badon au king qui s'est mené à Tigeli Solange accompagné par do Congo na via nzuli ba via basala ba arrangement na ba quartier latin ba via basala ba arrangement na ba vivre la musique donc oyebi Edino image yo Solange na Nikafwa kunde makabo ba vi danser étoiles danseuse à CV danseuse à bête bazina ba Olympia odiembela te auti na ofinga te auti na polémique te auti pena na boulot na ye attaque artiste avec un grand A Solange kufonga na Nikafwa kula sexy danseuse à qui s'est remené à lelo pena pesi bino voix pesi makambo Edino image yo témoin minga olobezate yo kabilengi Solange acoustique yo ka acoustique Solange kufonga ndeka na lobi accompagner ba vie na ye c'est pas ça joue te ba do a Congo ba reveser donc tozali Edino image ndeka tolobaki toza toujours na kati ya ba travail quoi tozongisa bino na ba bilengi yango vraiment ba bi musique kala nde sala sika yango moni tozongi na système kala poto sala susu sika bien tomemi bino ba king kestere mene ya toza bino ba papa na biso Rochero tokena ba mama biso ba Pongo Love tozongi bo toza na ba DS ba Betty Masiki ba vena biso c'est nani Seigneur Rochero ba biso nani Franco Luambo donc Luambo Makiadi donc ba ezete Basama Outouana, donc voilà. À suivre Toye, bon, quand on a souka, donc, bah, c'est pour ces ébélés, bon, ça décidé, bon, c'est vraiment, donc, nous avons une belle époque. Merci. Solange a binora kalane mtezongi sisika ça veut dire nyoso bolinga neti bo fabriquer bo sala bo bamba neti bana bitendi ezala déjà ça dit que kala mtesala sika yango moni bilengi lelo Solange ava artiste oyo aina CV na ye abeta basini na Olympia na kinke cérémonie Solange auti na polémique te Solange kufanga aussi na ofinga te la sexy aye pena na nenga musique nenga ya représenter bino spectacle la Zénith na Olympia na king lelo ali bino voix donc voilà Solange kufanga na Nikafwa kunde na to ici bino afia polémique te la sexy so ngako tu mokonza mama zidane na filmu na bambu na filmu akekele ngam na lobi yango et ça n'engage que moi donc ça veut dire que Solange kufanga na Nikafwa danseuse oyo abeta bazini tina ba Olympia na kinke cérémonie ya abimi na polémique te abimi na ofinga se abimi na ofinga te so bolingi polémique bolukinga so bo ana besoin ya kafu boluki na bino ngai Solange oyemba ka pesi bino ka voix ana CV na ye ndeka na répéter bino aussi na rando te ni na kofinga ni na polémique a pesa ka voix oyemba na ye so lingi polémique oyepa na nga Edino image bilingue beauté image bilingue beauté image donc en tout cas merci vraiment la bande konanga merci mingi na beauté image merci mingi na le king Edino image donc merci vraiment Rita Kimanga bambote belé place ozali donc na balifantonio son apesi bango ba bisous donc voilà quoi na pesi batunyo so bambote na pesi lolo mutima mbote gikivula donc bino tout bata Victoria PDG Maxel Mutambai bikuba kuba tobosanité Richard Mutambai donc bambote belé ba bisous donc voilà quoi Tania Bayo donc bino tout na lela bino bapatsa champagne mouflette calibre 12 Zineto Nema Petit Nanga Limbondo Malilio Nema Mick Check Mimi Tike Valorette Compressor Feza RDC donc bambote boze l'acoustique ya bnezo ya bokosepela boza la décité ya mutnabino donc tozoboa acoustique bino boyebi depuis kale donc to banda système royemba donc oyemba original il y a pas forcé non donc tozobeta penande mindule donc biso tozokobeta musique donc musique vraiment ya musique pour biso to bana king kestere mené ya bano bazwaka baku même ndoto donc soko lali pe olingo tika musique king kestere ina fimba kekela pia kulio la muki lisusu OK court donc minkuta kolobezate tozobeta kaka ndule bokomona musique tozokobeta banzemba kitoko
bopesa biso kaka matoi boyoka biso bokoza desite donc toye mpena kotia makele na matoi na bino te mais toye kokotisa sentiment donc boyamba sentiment oyo na sentiment mpe na motema kofongama mpo boyoka sentiment bokanga sentiment na bino te vraiment bana monde atie bokanga sentiment te boyamba acoustique oyo na maboka kofongama bokozwa sentiment na bino na kati topesi kaka bilengi merci eloko nini oyo yo oza nango ya koloba na bato oyo ozo présenter bango lelo acoustique parce que tu sors pas de nulle part obeta ba Zénith na ba Olympia danseuse confirmée lelo comme oyemba ça dit oza artiste avec un grand A malobi pa ina Solange Kufanga la sexy merci mokonzi wa mama merci pour la parole lo kaka na yebisa bato o ba olanda biso bapesanga matoi bapesa matoi vraiment bayoka bakomona ke donc baosepela baoza desite quoi baoza desite baosepela po tobombe bango mabiloko ya bien ezali eloko neti nini oyo lelo oso olobi oressuscité Kinkesere mene ya oyo azali grand leader grand monument po bakesere bayemba Solange Kufanga namonaka lelo baartiste bakoma kobima na bango bazoloba ke bayembaka me bakinkesere mene ya bapapa wemba bayemba ya Solange eloko nini oyo yo mpenza okoprouve lelo ke yo outa mpenza na école na université de Sorbonne ya Victoria Eleson oyo oza mpenza kestérienne Désir, désir, ya makambo, oh, désir, ya bolingo, yeah, désir, désir. Kata Solange, kata, parce que moi, je suis lingue bimanga, omoni. Depuis bana basi bayemba na bango bana basi bayemba moi ebele na ba carrière musicale mais comment na moi si o aso dégager deuxième parce que eloko yo bimisi eza deuxième po outa na école ya ba victorien ya ba kestérien bana basi so bayemba ba ténor ba mata ba okita yo o mata mais eloko dégager na kata desi eza o dégager pena ki kestérienne Solange Kufanga la sexy lelo pena na kati ya monde ya musique ya koyemba ba acoustique est-ce que na kati ya acoustique no ko fait découvrir biso so eloko moko boy na ebité na noni ou bien na nini eloko moko oyo ya mukeka oyo obeta public na o pesa mo ka bilenge acoustique na cadre acoustique que uti pena na école pena ya ba kestérien Zulu musique témoin bakangela kinga mitema nakufa lelo lobi mosika nzamba boyi au nom de Jésus alongolinga na bolozi nazalaki merci Seigneur babi edino image babi biloko edino image balobi panza sanga Congo nde tosolo bakaka oyo eza ba découverte to fait découvrir bino to faire voyager bino to faire traverser bino ba dimension moko boy oyo bo satandaki na mote ya komona ke lelo oyo Solange asoko évoluer lelo na poto en tant que chanteuse a outi na nil parte fille au Kinkesere mené à ticket la pouvoir fille au abeta ba Zénith na ba Olympia lelo o bozo mona bilengi o azopesa bino to na kata studio nde to za to na kata studio to suika tempo na edino image o ba lobi le king ngate mto na lobi bata Paris ba lobi na nga Zidane na ki mokonza ba mama na ona film na kekele na ya bambu wana banda lelo edino image akoma le king des médias congolaises donc edino image panza sanga Congo le king des médias congolaises Solange mayelo zwi ya koyemba voix o ebimi lokwa na sa mai na beauté ozo pesa ozo dégager secret ya beauté na yo secret ya style na yo secret ya voix na yo olia kanini ozo vivre ndenge ni na poto po o dégager énergie ozo dégager na beauté na ona santé na ona ndengo za ona Solange secret voix nanga eza kaka conseil au Kinkesere mene ya pesanga ando linga te na yemba pe na kende likolo so ndeni donc ya bando linga na vanda na yemba normal
donc nakoyemba normal emema nga na elengi na nga nyonso donc yango nde na changera mo bacouleur ka yango wana donc eza ma secret ya King Kester mene apesa nga banda olinga mingi nayokaka Betty Masikini donc nzela parce que babeta Zenith ya liboso o King Kester mene ya beta babeta na Betty Masikini na Pepe Kale wana na yo na nga tosala ko tuna solo te peut-être na libuma mama ou peut-être tosaki na ba âge moko boye o tokozala lelo na médiaté mais lelo yo assurance nini oyo ko promettre lelo na communauté congolaise message ni oyo ko passer na communauté congolaise à travers musique na yo message ezakaka kalate bon na lingaso zo c'est comment sourire et dit ne mange pas ce pe là dit no image ya lingara bo ya José Mubiala na ya Mimi Lutama donc nazaki vraiment plein de travail pour comprendre ngamo ba fatigue mikie donc voilà donc yangwana mais bon nazo senga na monde entier bana Congo bana Brazza bana Belgique bana ya Londres bana Paris bana partout bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville donc boyamba musique na bino vraiment ya nesengo mingi donc biloko na obwaki la bino donc eza pona bino bofonga vraiment matoi boyoka donc wana eza mindule quoi mindule musique autre rappena donc musique balobi la donna la donna maman Monique na kata Luanda actuellement éprouvée na kata Belgique mes condoléances balobi grand frère nanga Kolomva Timbi na peso bambote ya Mimi Lutama la femme qui dérange na kata Genève na peso bambote et puis na peso bambote nanga na manager nanga oza sponsor pe ya Solange Kofonga la sexy balobi divine la japonaise na peso mbote nanga balobi na kata Fourmi Rouge wana ba Fourmi Rouge nanga balobi Jolie Vanessa Songo na peso bambote nanga belé na gouvernement mal à l'aise balobi Jean-Jacques Ngindu Douglas Munguli Ndombasi Bivens Kasongo nga mona kende côté au côté ma voice na studio voilà donc et puis si Solange fa kota déjà boyebi kaka Solange fa kota déjà parce que tout ça en cas sinon je sais tout ça en pleine émission en même temps bambote pesa bambote batuna Solange pour faire ndenge za la clôturer bambote belé ba viena nga Welo Star viena nga Siampa Luzolo tokoya ma second Kimbokoto donc si tu viens dans les États-Unis donc bambote belé tout le monde quoi ne peut nous bambote belé batutu na lingabino mingi donc bambote voilà et yokani et dit non balobi les meilleurs de Paris off the king ya média congolaise check Zulu musique Edino yoza fin mutaliki wazate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elo na osenga yo shikote bango Edino image banza songo ya Congo